Shalom, shalom, peuple de Dieu. Napesi bino nyonso mbote na kombo na Yesu. Ya, nga mama na bino, emi mabons, na zui penza, souci ya kopartager lisolo oyo na bana nyonso ya nzambe, a propos ya makambo ezolekela biso na nzela ya Facebook. Peuple de Dieu, soko izui message oyo ko bomba yango te partager yango penza na bandeko. Eza histoire vraie o esalami na mboka ya Luanda Angola. Eza na ndeko moko ya mwasi azalaki kofanda na baninga na ye a partir ya Facebook ayeko sala connaissance na jeune garçon azo vivre en Europe. Ba continuer ko vivre na garçon de basololaka na ba Facebook. Alors que garçon a obligé à Zwanda kuyaye moko po abanda kofanda a séparer na ba mina ye. E ko sala ke apesi mbongo atindele ba mbongo nyonso po akoka ko Zwanda ku jeune fille na zwinda ku pe a obligé ye ke ndaku wana afanda kango na mutu te azala kaka ye moko. Makamni na ezaki ko se passer entre bango mibale bakomaki na dialogue na bango nde bazali ko sur la partie ya Facebook bakomaki ko passer ba rapport sexuel na bango na nzela ya téléphone. Et après les mecs ayeko sepela vraiment ko bala mwana mwasi wana alobi na ye asepeli adopté ye nde ayeko tinda mbongo ya dot pe atindi famille na ye na niveau ya Congo po bakoka kosala dot ya mwana mwasi na Congo basali dot et bayeko sala ke programme po basala mariage religieux na bango à partir ya Luanda awa. Mobali ayebisi mwasi atindeli mbongo a traité passeport na billet pour après mariage na bangonde bako voyager ensemble pour que vivre en Europe. Makamna eko se passer moi mwasi ndenga ndeko vivre to moni to yebi ba histoire ya vie à poto vie est vraiment difficile. Mais mobile atindela ke ba $1,500 ba $2,000 pour moi la mwasi na vivre moi la mwasi na za ko débrouiller vie na ye azaki ye moko à partir de mbongo bazali kotindela ye alingaki lisusu koteka te akoma ekozwa deja mbongo ebele. Mwana mobali abandi kosala ba démarche atindeli mwasi mbongo mwasi asombi biloko nyonso ya mariage atindi voile tout apesi mbongo asombi ba alliance makambo nyonso bakangi date na bango ya mariage parce que biso na Luanda ba mariage na biso elekaka mingi vendredi. Mobali ayebisi mwasi nga moko nazoya na kokoma mercredi poto fanda mo mke pendant 2 jours ezana kati ya mariage na biso. Ndenge mobali asali makambu na ye ayebisi mwasi te yo ndenge ko préparer po ngana arriver na ngana ko préparer faut lambela nga il faut na lia tout ça mais ezana bato bakoya kozwanga à partir aéroport. Mwasi afandi mobali aye déjà invitaki ba vizinha na ye ba voisin de biso to benga awa ba vizinha ba voisin déjà ba yebike mobali oyo abali voisin na bango azo utapoto azoya. Mobali abeti porte afongoli mwasi ayambi mobali makambi esalami baninga oyo bazozela mobali bazomona mobali te mais mwana mwasi azomona mobali ne kaka ye moko. Ayebisi baninga te boya ko saluer mobali na ngabo na baninga bazomona mobali te baye ko comprendre ke ndeko na bango akomi na problème a mutu bazue bamemi epa basala nzambe poti bakota na mobali na ndako mwasi azosola azoloba lobaka ye moko baninga bazomona ke mutu azoloba lobaka ka ye moko mobali oyo azoloba azate bakuta na bamemi na église epa basala nzambe babondeli nde a partir ya kobondela mwana mwasi abandi ko confesser nde abandi ko beta lisolo obo moninga nazo betela bino na nzela ya radio abandi ko beta lisolo ya makambo nyonso nde na bandaki bandane bandeli mwana mwasi wana ekomi vendredi ndenge nzambe eko révéler basali na nzambe ke ekomi vendredi mukolo oyo bataki date na bango mariage nde mwana mwasi wana ayeko kufa. Na kati ya ba prière nzamba yeko révéler basali neke mwana mobali wana aza mutu déjà akufa aza mutu ya monde ya molili. Donc rôle na ye komi akoti na banzela ba Facebook kolinga basi ko proposer basi soki azuyo abandi ko passer no ba rapport andimi siko abala yo ndenga ko bala wana eza déjà ke asombi vie na yo po okufa. Yango lisolo o epesi passe eza histoire vraie o esalami na mboka na biso awa na Luanda soko oke na bayo na Shikwanza okoyoka lisolo yo mwana mwasi ndaye koteka tombola na Shikwanza na moma otozobeta lisolo nzoto na ye eza na mort ya casuer hôpital na biso général ya awa ya l'état
mwana mwasi ne fo ba enterrer vie na ye esili esali pasi surtout na biso ba mama kobeta lisolo na bandeko bana nzambe tokeba na ba Facebook monde ekomi mabe diable si atelemi akomi ko détruire vie ya batu akomi ko bebisa vie ya ba jeune fille à cause ya ba réalité à cause ya ba problème oyo koma na ba vie na biso diable akomi ko profiter conseil na ngina pesa vie ba memaka malembe vie ba memaka ngombangu te mutu mususa koki ko yana vie na akomi ko pesa oyebite pona nini azopesa yo intérêt nini eza na kopesa yo wana toteya bana na biso tolakisa bango nzela ya nzambe bana biso batambola na molimo ya nzambe parce que mutu atambolaka na molimo ya nzambe molimo na nzambe akorevele yo likama mabe oyo ezoya liboso mpe loboko ya nzambe ekozala likolo ya bana nyonso ya nzambe yo mutu ozwi message oyo ekokomela yo kobomba yango te partage yango na bandeko nyonso mpo bakoka koyeba misala ya molili ndenge ekomi kosalama na banzela ya bafacebook bavie ya bato ezobeba ebele soki message ekomi na ndako na yo kobomba te partage yango ata na 20 personnes partage yango ata na 10 personnes mpo bakoka kobénéficier lisolo oyo na partage na bino na ntongo ya lelo. Que Dieu vous bénisse.